bazo lancer appel pathétique na ba jeune nyonso pour oyebi avenir ya mboka oyo eza na kati ya maboko ya jeunesse. Lelo soki pasi eza mingi na kati ya mboka pour jeunesse à comprendre na place na été. Et c'est mon ambition ezali que jeunesse à comprendre petit à petit que soki atiki makambo nyonso ekobonga te. L'appel au juif nyonso azo lancé na population nyonso po ete journée ya le 19 toyebisa baoyo baza na pouvoir que préavis na bango ezali nini est parti. D'où ils ont tout intérêt bazwi temps ebele po babongisa élection me babongisi yango te bazogele de façon que élection ezala te. Yango wana tozotinda mbela na bakonzi oyo ya mboka na biso po bayeba ete le 19 makambo nyonso ezali nini esili. Mais maman CGA na dialogue qui que déjà ils ont menacé était ta transition un peu primature et que ça mana moi na mboka Vital Kamerhe. Est-ce que démarche le 19 aux obanda été kozala na ba retomber à malamu voir population ekoyo kama penza tina ba instance à likolo tozolo ba ete neti bakulutu balobi liboso na biso makambo oyo ezosalema ya dialogue, le soi-disant dialogue na camp militaire, la résolution na bango rassemblement lobby et kozala de nul et de nul effet. Donc tokozwaka yango en considération ata moke te. Pourquoi? Parce que ceux qui botali ordonnance présidentielle oyo ezaki signé pour na dialogue oyo caractère inclusif, il y a ordonnance wana. Est-ce que vous allez respecter? Ils n'ont pas journaliste. Est-ce que vous allez respecter? Non. Alors, comment est-ce qu'on peut prendre en considération la résolution et Gobimana, soi-disant dialogue, aussi longtemps que la grande partie de l'opposition même, n'est pas na Katia Misala. D'où nous avons tout intérêt. Jeunesse nyonso, population nyonso ya Congo a intérêt à revendiquer droit naie, à se prendre en charge ndenge Kumu Etienne a yebisaki biso na mokolo ya le 31 juillet. Merci.